Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatutu Bazota Labiso sur télé24live.com et Zalingai Julie Poya Lama, Alain Kindeki, Toronto, Canada. Donc, toyel susu pona ko beta masolo, oskweza rubrique masolo, ya batu ba pesaka pona ko makambo etali communauté na biso et puis makambo so leki na kati ya communauté. Alors toyaka ko beta masolo. Donc mutupe o azala mposa ko intervenir na émission lelo okoko benga na yo na numéro o ezali wana 001 416 877 0966. Donc soko za mposa ko benga opesa likanisi na okoki kopesa likanisi na yo. Na ko continuer toujours ko rappeler ba consigne pona makambo o etali COVID-19 biso awa tozali na confinement depuis le 26 tokoti na zone rouge bato tout vandi na bandako sauf ba o misala o ezali essentiel nde bazo kende misala mais ba bilo musu ekangi ba école ba bilo ke belebele eza ya kokanga mais o ezali essentiel ndenge na lobi awa ezali ya kufungwama yango nazo rappeler toujours ko continuer ko respecter ba consigne. Ceux qui ont bien été, kende hôpital, fièvre ezali 37.8, ozali déjà na fièvre, en cas il faut kendo ça sabe examen, koyeba ceux qui ezali nini. Et en plus ceux qui ozali banda ba milieu public, masque toujours est obligatoire et ba fête si kondenge toza ba période ba fête, ba lobby kolekisa nombre à 10 personnes te ceux qui ont invité batu na kati na ndaku. Donc ceux qui olekisi 10 personnes, il y a qui ceux qui bakangi aux amende, il y a $750. Donc, ezali et le autobanda ko rappeler toujours parce que jusque là, nous bazu ba mesure mususte mais oh ba pesa ki yango tozo continuer ko rappeler parce que Covid ezali tozo mo ba bazo kufa ba nombre zo mata toujours jusqu'à présent. Vaccin a biso na mboka ya Canada to moni ba bandi ko pesa ba personne âgée ba vaccin et puis ba personne bazali vulnérable mais ba misusu non ba vaccin te. Alors faut toujours continuer ko respecter ba consigne pour na ko arrêter propagation ya virus. C'est ça et là on ko lo ba yango wana nzambe apambola batutu o bazotala nga sikoyo ba ope ba otala nga sima ba meilleur fena bino. Yango wana joyeux Noël à tout le monde. Nebi ke ezali facilité ko vanda banda kuboye donc eza vraiment stressant mais tout ça nini to supporter jusqu'à ce que ba mesure onyoso et kosila. Donc c'est ça nazana invité la nga lelo parce que lobby na saki émission sur makambo ya mariage oyo bato ba insista ki mingi ke ndeni yo sala émission te bwebwe na saki émission mais lelo pe na lingi na beta pe musomsus o famille moko pe singai pe awa na sisa pe suite ya makambo oyo ya mariage ya mwana ya mamolangi oyo baki na kobala batutu e ningisa ki ba réseaux sociaux mavana kende nanu na zonga nanu na sujet nazo pesa nanu Alain Kindeki. Bonsoir. Oui, bonsoir bande ko walanda biso belé donc ndenge bomonikaka mama Boussa a présenté donc lelo na za invité donc na casquette lelo ya politique donc na ina accompagné na masolo to beta lelo. Merci. Donc c'est ça de la lobby ceux qui posent en likanisi ya ko pesa pe ou intervenir mais boyo kana nous ndenge nini nazo introduire masolo o ya lelo parce que to beta masolo ceux qui neti na ka muta abengi famille bengi tala likambo e komeli biso boyeboy eza rapport na to beta yango po ba ope bazali na sima ceux qui linge komela bino bo zala président bo fungola miss bo bage elisolo oyo ba wi taki na ko beta elisolo moko boy. Alors faut ça nini ozana bokebi parce que ndenge na lobaki dernièrement l'émission ya saki makambo mabe ekomi ebele. Alors faut koyeba place nini tozotia makolo na biso et puis ko associer toujours nzambe na nyoso oyo tozosala awa na sena moi parce que mabe ekomi tellement ko se manifester na vitesse ya makasi. Alors lisola liboso na kobeta nanu o bapesa kinga lobby et pas ya famille ndeko ya biso moka benga ki lobby a lobby boy na beta lisolo po ba uti ko bungisa
ndeko na bango ya mobali oyo ayebi na kokufa. Alors ndeko na bango akufi ezalaki ndenge nini alobi boye parce que nakomaki yango mpona se perdre te. Alobi mama awuti koperdre ndeko na ye leki na ye ya mobali na mboka ya Europe. Leki na ye ya mobali azalaki marié, azalaki na mwasi na ye, baza ensemble, baumeli bavandi ensemble. Alors ekosala que mama ya leki na ye, donc belle-mère na ye, donc leki na mobali belle-mère na ye, asalaki nini introduisaki bango na église moko boye ezali na États-Unis. Alors église wana ezali église comme tete ezali secte, basambela toujours en ligne, donc bakotaki na ligne à partir ya église wana oyo ezali na kati ya États-Unis. Église yango ezali ya mwana mwasi moko oyo azo diriger na États-Unis, mais nanu bapesi bango kombo penza te ya mwasi wana. Alors bakopesa pe kombo na kopesa bino pe yango soki nyoso esa baye kopesa nga na nsima, mais azo pesi solo pona baza choqué na likambo ekomeli bango. Alors église wana ezali na mboka ya États-Unis. Ba introduire ndeko na ya mobali na mwasi bakomi kosambela na prière ya ligne. Siko mais eloko ba remarquer ezali nini ba koti en profondeur batu ndeko na mwasi na ye bakotaki en profondeur na ba prière à ligne wana. Mais qu'est-ce que famille a remarqué que bakomaki un peu bizarre, donc bakomi ba comportement moko bizarre. Mais ya mutu ezali nini ezali que ndeko na bango awuti kokufa liboso ezalaki mwasi na ye nde ami bwakaki na étage ya deuxième niveau. Mwasi ami bwaki kaka boye pa mwasi azo a sauter pou et soki ndenge nini azo sa ba biloko mo mystique pa ami bwaki na étage ya deuxième niveau. Mais oya mwasi akufa kite police eyaki kozwa ye, donc ba urgence ba ye ba ambulance ezwaki ye ba sauvaki, mais ba ekotala ke na sima ndeko wana ya mwasi akomaki na problème ya mutu. Nde siko bazwi babi te ndenge salami boye il faut ba interner, ba ko interner na ba centre ya batamituko psychiatrique nde balobaka baki ko interner mwasi kuna. Alors moi ça zaki sauvé nde sikoyo ndeko la biso mbala lobi ba yoki likambo babi te mama na bango ayeko bate na kotika mwana nga mobali kuna te na ndaku na ye na zoye na vanda na ye parce que akomi ko sala ba geste moko bizarre. Nde mama ake kozwa mwana na ya mobali bandeko bayokani babi te kotika ye bonte na nde mwasi ayeko kweya boye tout ça bazwiye baye na esko na ndaku epa ya mama na bango bakomi epa ya mama na bango kuna ndeko wana. Donc bizarre makambo azosala na ndaku ya bizarre moko okomona akei neti afungola fenêtre sauter kaka ndenge wana siko bango baremarkaki babi te il faut ba protéger bakomi kokanga ba fenêtre banini tout ça là. Mais na jour oyo ya mibwaki na 7e niveau alamukaki bazosola na mama bango ayebisi mama bango ke vanda na osambela pona yo. Mama bango abi donc ba geste moko a bien te donc neti mutu ebebi. Mama bango abi osambela pona nini abi te na osambela po mama abi vanda mama ya kase ke msusu dépression comme ça là pona mwasi autaki komi bwaka na étage na 2e niveau. Nde mama na yebisi avanda sko mama ya pongi eyibi ye pongi eyibi mama ye akeiti na nini na étage na bango kuna bazali na 7e niveau. Afungoli fenêtre asali nini ami bwaki à partir à 7e niveau ti na C, donc akufi. Donc apanzani akufi le tamba kendene, donc eza trop tard ndeko mobali akufi. Mama eraye ko sutuka yoki makelele nde atalba mwana zaki opeda déjà trop tard mutu akufi na minute o mama. Donc moyen te mama, donc moyen ko so akunda mama ezate mama, donc azoko a se perdre azolela, donc moyen te. Mais ndeko na ye ya mobali o abenga kilobi alobi boy mama to se renseigner que ezali église o bango bakendaki kokota na nazotanga bapona bosana te babi ba se renseigner ezali église o bango bakenda osambela na mwasi na ye.
donc eza secte siko na secte wana mwasi mama mwasi mutakotisaki bango nde siko à partir ya sexe wana bakoma bizarre baza même proche na ba famille te donc bakoma ka na ba comportement bizarre mais bango baye ko se renseigner balobi que secte wana ezali na États-Unis mais bandimi o basambela kuna eza bango batel boso te o ba se suicider na ba étage ba koya do basala ba bilo mo bizarre okokota kuna titi après un certain temps mo mutakum na problème mo neti ba dépression ba biloko moko ya ndenge wana nde yango ndeko na biso mbaya alobaki mama fo beta solo oyo parce que siko ba mene ba investigation ba yeba église mpo bazo benga mama belle mère wana akendo kotisa bango na kati église wana ti siko azolinga koloba kombo ya prophète wana te o bango bakoma kosambela na États-Unis yango bango pe ba lancer appel babi bo lobela biso likambo po biso pe à partir ndenge boko betel solo o bato yo baza na église o ba tomber za ba victime ya likambo yo peut-être ba kopesa biso numéro parce que il faut balandela maman wana parce que belle mère azolinga kopesa numéro ya place bango basambela la prière online wana tena ndenge batu mutu moko akufi donc ya mwasi na ye azasko na problème ya mutu donc azbatie na hôpital place penza batu babelaka mitu donc mutu eza bien te nde yango bandeko na biso o babengaki lobi babi tomeka kobeta so o ba oyo pe baza ba victime ya likambo wana parce que balobi eza bango batel boso te ndenge base renseigner mais ba misusu pe bakoma na ba problème ba dépression ba basambela na donc ceux qui bazui bango bazui numéro te ba oyo bazolanda nga ba yebi secte wana na États-Unis bomeka komana ba commentaire ou soit après bo komi inbox pona bango baza posa ba mener ceux ba investigation na bango ba zo sala yango likambo oyo ekweri bandeko na biso babengaki lobi a perdre ndeko na ye ami boaki na 7e niveau donc akufi ezaki 2 jours passés so 3 jours passés awa nde ba perdre ndeko na donc maman na bango donc moyen te aza donc na bémotion donc azokoka kutu koloba lisusu te c'est ça lisolo ya liboso oyo nalingi to solo nanu après to sukisa lisolo ya AXA na pesi avec ndeki maroba orobini. Voilà, merci ma mère veut d'abord batwana ndabiso ndeko so Colette Kanda Jolie Sakvana avi batebele bazokota merci. Donc on a sepelé d'intervenir parce que le solo tango abetaki nazaki sur place parce que ça le solo moko et salami vrai ça na États-Unis et salami ba secte ndengo expliquer déjà moyena kene na mingi zate le problème que na koti pour la solo parce que lelo est comme moi ma mingi lelo ba et comme na moi phénomène mo boya ba prière online tozo boya ngote ba msuba osala on a télé au moins ça va toujours mon anine mais ba prière mo comme ça ma lelo na ba téléphone o ka biso ça la prière au tout nata ni base ou bien source ya prière on a te mo na ka kotsanga la prière bon moi bo ça la prière na ba to yebite ka na ba voix ba nini donc c'est ça nek ba ndeko na biso ba victime ya lisolo na nko ba tunde ba kotsa ba on a prière online c'est-à-dire que ba solo la na téléphone audio ou ya bengi ya luboto banda prière 20h ba se connecter na WhatsApp ba bandi ba prière na bango wana donc c'est ça phénomène mo ezo salama voilà en tout cas mout photo boité prière ezali exemple na mabete mais moi to yeba quand même nana zo sa prière wana lelo batino so comme na phénomène wa to yeba problème eza ba comme banga moi mingi makambo ba covid ba dazo kufa trop mutawolo baboye akaba koti voilà eza cause ya batout autour batout aller donc ba koti prière moko ba yeba ki source na wote ba koti na kati ba comme ko sa ba dépression ba mbalente la moko moi si asali yekuta la chance à kufakite na 2e niveau tala mobala ke ko na 7e niveau donc c'est-à-dire ba traumatiser bango na ba prière wana et comme c'est bon na niveau moko voilà ceux qui ont prière malamu pourquoi ma bo kilo akobomba place basambela
c'est comme des suspects, il y a une famille qui appelle, est-ce que moi, ils étaient pour la bande comme ça, le même problème, pour passer message, tant que l'église ou ana, mais ça va poursuivre judiciaire, ndene ba reçu qui ça pour le mambo Italie, prière ou ana. Donc conseil on a repéré ça, bande ko to boité pour tant on va prier on va bien ba to va sambela raté, ba za ba te blo mona non. Mais bon pour na quand même, na mona bande reçu ba ça les gens virtuels quand même, ba zo mona pasteur des anani, on de comme ça anani au moins ba zo mona. Mais am sous ces apes na audio ba yebi mutu wana te, ba mona payé te, car on va voir après ninga zo commander donc de to lo ba boye. Famille on est dans matanga ya mutakoya qui na 7e niveau pour na makambo yo yeba église ba kendaka ceux qui ba monagini na prière ceux qui démoni na bimela ibango ndé comme na niveau ya suicide donc c'est un peu ça et là on a ngala donc na ba ça peut pour mamba ba prière online ndenge avec ndekalobi ba prière online za mabete mais il faut yeba place nini yo zo tia makolo parce que bande ko na biso mususu batomba pe ba victime na biloko ezaki prière ya online siko a comme ko sambela kuna ba yebisiye atinda enveloppe na offrande atinda ki enveloppe na offrande na siko deuxième enveloppe yaki ba enveloppe wani yaki zaki na ba papier disons ba mbongo omoni ba dollar américain ndenge za ba mitu wana ba franc ba tie ba dessin wana ba komeli na papier soko ba tindeli ba dessin wana ba photocopie ba dollar ba yebise ke soki oza mposo koma mbongo mingi to yebi ndeni to edo meza prier bazotanga komba Jésus ba bandaki na magamba ya ba prier ba verset bazotinde tala ba verset biblique ye pa bikeza bien ami code ça déjà. Mais loro ekimisa ki ezali nini ezali basenga ki ye offrande atinde siko deuxième enveloppe yaki na poste ezaki enveloppe ezaki na ba papier ya dollar bani tala bani ba PCP na ba verset biblique il faut Jésus azaki riche boy babilo mo ndenge wana mais ba pesa ki condition ni onde ezabwe so oza chaînette en or eza na États-Unis église wana tinde la biso chaînette en or comme ça tu prier pour la chaînette wana so tu prier pour la chaînette ba tindele na dessin ya mbetu na kati ya enveloppe oya zwaki soko otinde biso enveloppe ndenge za chaînette ya nord to bondela pona ngo obanda kolata mais prière obanda ko sala mutu na yo ya mbetu il faut ezala nini etala na nini te rayon soleil ndenge bimaka donc ba condition belebele rayon soleil au mona yango ndenge kotaka na chambre et comme babiloko ba condition belya mais bato ba bandena ba verset biblique et comme tindo fana non na ba so mutu tout za libre ya religion zo sala mais au moins yebelo ni zo sala le problème c'est que ba au memo na fast net zo kende Jésus ndoka soukate et voilà pour moi tout en libre ça là secte ya lingi mais au moins orientation ba que léona kena na sala raboy après so mona baza ba victime makambo ba on éviter ça yango siko muto eraye o remarquer bongo comme ya ba chaînette na tinda est-ce que maman nzambe otinda mutu chaînette assembelela yo après et comme amba mbongo ndende kuwana saki nini akataki contact mais akati ko komana na bango ko benga bango ba enveloppe zo ya kaka na poste ti aya ko déplacer na ndako a changer ndako. Donc pour vous dire que il faut oyeba place nini ozo kende ko sambela yeba pasteur nini tozo mo ba pasteur musu bazotia na bango online omoni ye oyebi pe ndenge azoteya oyebi pe église oyo azali mais ba oyo yaba audio oyo oyebi te eloko moko te bazopesa ka ba prière audio omoni ata face à pasteur te oyebi pe église yango te place ezalaka eza très très dangereux sinon te boko se retrouver ba victime omona mutazaki bien OK église ozaki bien alors comme au problème à mutu lobi ba église mususu mona to landa ba témoignage belé ozaki no problème à cancer te cancer ba tue à propos ba mo ba donc il y a trop ya makamo mabe zo salema alors
bana nzambe o bozolanda biso eza histoire vraie mutabengaki na ndako lobi yango na komaki abi loba likambo ba o bayebi secte wana mama na alingi kopesa kombo ya nini te ya église wana te bazotuna ye alingi kopesa te. Alors yango moni bayebisa biso to ya kobeta lisolo oyo mpona bato bakendaka na babiloka bongo yeba place nini ozotia makolo ndenge aleki ndeka lobi bapekisi mutu te oza libre parce que awa eza likambo ya choix yo moko so osala choix na yo okende no balatisa ko bachaine tobimisa mbongo na ndako okendaka kayu te ka yo moko mais oyo baza bachrétien oyo bayebi ke bible ememaka makambo boye te il faut ozala prudent soki oyebi mutu te nazoloba bien kokende bikendakenda te il faut yeba place nini yo ozokende osambela tala ndeko na biso wana amibwaki na stage ka apamba soki ayokaki bavoye soki eloko nini etindi akende kofungola kuna amibwaki donc mwasi na mobali mais mwasi nde aza bien parce que ye aza sauvé basauvé parce que ezalaki deuxième étage place bango bafutelaka mais mobali soki aye okufela epa mama na ye na 7e niveau. Donc c'est ça et l'on a koloba yango oza non message ezaka bato bayebi o baza ba mona pe ke bato baza victime ba l'église wana ba besoin d'état sinon il fallait pas piana ville makambo esalami entre temps tous la mais ba sengi na bato bayebi ba famille pe bazwa ki problème wana ba meka ko signaler bango ba ibandene na kolandela pona ko yeba comment elone komene bande ko bango ba koma na niveau ya osala suicide. Donc c'est un peu ça le donc voilà wana ezali local bosso oyo bande ko na biso ba benga kilobi yango tonga to partager na bino pe ko kebisa bande ko na biso msusu oyo baza ba chrétien mais yami balesko ezali lisolo oyo ze circuler batu dande na lobaki na émission on a salaki batebele betaki déjà lisolo yango tout ça nga pe na betaki mais na baki na kosisa boite parce que batu msusu bayaki na kobenga o basambela pe na kati ya combat spirituel. Alors lisolo oyo ezali lisolo ya mwana oyo ya mamolangi ya mwasi oyebaki na kobala mobali. Alors mobali wana baye ko remarquer que azaki marié mwasi na ye azali na Afrique du Sud. Mais la minute où tozo ba ke mariage c'est salimaki déjà alati alliance na ye et puis ba kendaki pe nuit de noces ba tout ba monaki parce que mariage on eza ngwa ko bomba te parce que so koti même na ba page na bango ya ye moko aksa okukuta atiango kuna na page na ye soko okay na ba YouTube bokomona ba to bebe ba saleli yango ba émission tout ça là. Alors moi si oyandaku ayaki ko bima na ba preuve que mobali na ye ayebisaki ke akei pona koluka musala nde yango akendaki Congo mais e osala ke ye pazaki sur na kokamwa que amoni bat ba ko benga batunye babine mais pourquoi yo ovandi bo mobali no aza wapi habite mobali akendaki pona mama musala habite ake musate tala kutu abali mwasi akiye koleka na ba réseaux sociaux na ba preuve que bazalaka marié nanu bakabwani te na Afrique du Sud babala na coutumier et puis baza na certificat na bango soko vandi soki na mwasi combien de temps wana bapesa bango certificat mwasi aloba biloko ebele tout ça là. Mais oyo mwasi azolela mingi ezali que mobali azongisela ye bambongo oyo ya banyongo atikeli ye donc azongisela ye bambongo parce que ndenge akendaki wana na kini na sima yango pe abengaki ye atindaki mbongo mama na ye pa lekaki na ba réseau na ba preuve que mbongo batindaki yango oyo mais banyongo oyo yatiki ye na yango eleki yango bazosenga ke mobali asa nini azongisa mbongo donc yango wana et puis de deux na kupeso maloba et puis na koloba susu nde bato mosusu ba réagir hein? Voilà. Donc ni solo ezaki yango wana. Yango na lobaki jour wana na émission na salaki ba ope baza posa kopesa likanisi bopesi na pesi maloba e parler de. Ouais, merci ngai na kenami na ba spéculation te ngara na kenda ba preuve na kenda na ba recherche mam que non me fallait pas na le capona sala témoignage ya solo yo mais tango makambo bandi ngara pena na ba preuve na source
na naza moi contact na direct na ba donc ba représentant ya combat spirituel na Kinshasa na Canada et un peu partout na solana bango par rapport ya masolo belé ya combat spirituel na sala opesa moi confiance wana na meka obenga bango po to na mega we banana histoire nini ezali vrai parce que réseaux sociaux zo loba koto ba finga ba mama poto koto bani na okoma place wana mais na kena na moi témoignage o na mega obenga ba autorité quand même ba représentant ya ko église combat spirituel ba expliquer nga na combat spirituel ezali fondation et puis ezana église exact donc clinique ne bango bazo bango fondation puis ezana église koto mambo esalami eza mingi eza mambo ya église donc c'est-à-dire aksa akoma pe moko ya bato yo baza ko représenter église mais tant histoire ya église wana bandaki normalement neti ale mutaza donc ale olangi mutaza représenter ya fondation mobimba o église ya nakati ndeko na yegi olangi pe azali vice président blo mo ningona eza ya fondation mobimba mais aza censé te dans l'esprit a bien il y a côté en église parce que là comment on appelle Guy a sa pasteur tant papa na ye na maman ni bazaki na vie Guy a zalaki pasteur axe azalaki mutaki chantre azali goyemba azali pena occasion mo balo pesa netiza lelo te komi ndende ko mo ba comme ya mo pao ya héritage ceux qui papa za pasteur automatique moi ça comme pasteur bana ba komba pasteur héritage comme ça ndenge zo mona ba bi ezo sa na église bref de na kutanaki na meka ko solana ba représenter église ngabi bozomo na nini vision ya maman olangi parce que maman naza avec victime ya mambebele ya makambo donc vision na bande na ngo c'est-à-dire bande na ngo na moi brutalité mo boye ba sa ba deuxième bureau ba boma mabala ba to ba sala bo en tout cas loko wana e frappaka mingi pour ba deuxième bureau mingi bazaka ya autorité mingi ya makasi ba généraux ba tebele ba boma ba mabala wana alors et maman a combien de problèmes sérieux ana suka rango so lande bien maman na côté ya président sous-souté et comment c'est dit ba missionnaire ba ça ba soté ya po ba miracle belé sala na l'église wana eza maman olangi na papa olangi ba zo sala ngote ba ngo ezaki vision na bango mais bato pena ba ima kasi ya sala ezaki ba missionnaire wana so bato ba za libanda mboko ba maman combattante la ni tout ça ba yebi eloko na oloba na kuta na solo na bango na 2-3 personnes na téléphone na bisi bango mais bozo ta la vision te église na bino ndenge zo kende po ba mwana bana oyo pona cheki mwana te passe na visa qui Guy et puis na visa qui na comment on appelle axa bazo ke na vision ndenge maman na zalaité je pense que bango fala bazo relève maman na bango c'est-à-dire que ba salata combat spirituel rénové pour maman na akena papa akena déjà na caché mo pena malamu te so ba kufa ki ezaki passe bazaki na ba menace mo ebele mais voilà yo situation tous en a terre donc bana kutu ba yesu ndeko ko baby ça de sous vision ya maman ya nini comment des témoignages au ba bengi personnellement ngai na kati ba juste se voilà faut pas tout dévoiler ba yebisa ba mais pourquoi pas vous avoir ba réunion wana pourquoi pas vous vendre ko solo là alors là na solo na pe na nti me ba proche ne na mona ndinga solo là solo ça type a solo bien à l'autorité quand même moto peut-être ou à cause na tête église wana o langi poza na moi ba maîtrise belé na nini ba juste comment on appelle ça ba JCC ba blog na ba fio ba nina ba zo réclamer ba caractère au axe na na ko afficher l'église ça dit même pas ya osala ko osala représentante ya église wana voilà ba retomber parce que ba yego yeb sabiso même que ye axe na kanga même ba chambre haute ya église wana ba chambre haute quand on dit chambre haute yebi esika yo penda présence en nzambe ezala ya ka place wana mais yi azwaki ki azaki na kilo wana ya okendo kangelo wana ba ruge mabebele comment ipena malamu te voilà suite mama ba mariage eleki eza les amabe parce que ça vie privée mais ba vie privée ya biso ba ta public te net biso ba ta public bo vie privée za soudé parce que si tu exposes déjà vie na biso ndeza lelo so ba bilo nde ba etambola ya mitaka ya ba yoni ba vidéo za yange bimi ba ko lobela ngo parce que naza moto na actualité voilà il faut na lobango soki ya soki mobala moto et que momo bole anzaki na procédure ya divorce. Moi je pense que ça la manière bana nzambe quand même ba traiter makambo et ça te que ba manière voilà en ça la net no makam tusuli le na bango mo ba ya combat moi nazo ça azo défier bateau bazo arrête bazo kota bazo contre libana bango mais et ça ba bilo mususu bana nzambe bazana ba limite au salango
ke likambo eza boye ovandi calme makambo kena baba mobali wana soki benda za ya fi wana so a divorce ça mais ça momona axe olanga kasa ba live na azolia na soki na Dubai azosala dépenser bambongo papa na ba yana ni koma ya ba axe mamola na papa olanga bazaki na société moko privé bazo sa teza côté ba wala mbongo yo lelo combat spirituel o bano bazo saka nango eza mbongo bato bazaka béni par Dieu akenda ka sala tekelo bo azui mbongo wana akanisi yango l'église mais je pense que ça ba mbongo wana iko se contribuer na église wana et comme so papa tikeki mbongo comme de ndeto mona ba compagnie ba société ya minene na mindele zalaka compagnie sali 150 c'est-à-dire ils ont que génération à génération moi na osa 200 000 selon ma solo nga nazo kana azui 200 000 akafuti ba nyongo asa sali bo na ningi pena okena spéculation tenena kena ba fait o ngana na solo lina bato wana pona zonga na parenthèse na ngai na bengi bato anga mais est-ce que beaucoup ko yeba beaucoup ko freiner fléau te o bano bazo sala na réseaux sociaux gia boleka azo sala bato wa yu ba jaloux na carte église na wapi na chair ne ba mo balobaka c'est le bâtiment na gia za muto avanda na biso na Canada soki gia za falaka te ya nenga zo te ya lelo azam talinga te ya ta maman na papa bazai malade na Afrique du Sud mais pourquoi ça lango te pourquoi ça lango lelo c'est-à-dire qu'il mo pao église à tata na bango l'église à maman na bango za so église à nzambe te ale bozu pe bo utiliser bato nini ba répondaka voilà na la dit témoignage mo ndeko na mari lo na pese mbote skaza à Montréal kuna alobi ke yazali moko apesi témoignage voilà boni ba mensonge sur zokende adam moko oyo docteur wana a traité OK toke na tala âge 40 bazo pesa ye mwana mobile te toke na ta 40 ans toke na ta 40 ans wana to banana likolo ke docteur wana a salisa na 2005 na 2005 donc mwana 40 ans na 40 ans na 2005 wana au moins ça na ba vingtaine d'années na ba âge bazo pesa bon surtout que sous plus loin na 31 ans na 2005 azaki au moins na ba 15 ans ba blo mo anengwa donc au sommet maçon assisté docteur en quand asalaki au sommet histoire la moi a débuté zo qui est bien té c'est-à-dire quoi bango pe bazu ba créer ba sankara na bango ba ya répondre ba nini la solo na ba représenter ya combat spirituel ngabi moi je pense que vous allez bien bo pe misa arsa wana alongona ki mo pa na bango je pense que ça na ba business to na société zalaga moi na boyaza na parti boye je pense que ba kabula pe ningo wana moi na boyaza na boye oyaza na boyaza na boye mais balanda na ni mwana oya utobala na sima nani Enis te yarata mais je pense que ça parti na e azwaka mbongo église ekotaka fondation langue plutôt ekota azwaka tchaka na po ya sala boma kam na e Enis abalaki to mona biso so ba commentaire malgré ba critiquer mi mobile na ye mais ba touchaki Enis te mais pourquoi ba critiquer Arsana Guy donc c'est-à-dire ba yena ki mo pao donc via mokili ba yena on a quatre églises mais faut mona ndenge combat spirituel na bazo finga ngo et comme combat sexuel et comme parce que quoi ba yena biloko ya bango so muta fingi yo bo créer pe mutu botindi na réseaux sociaux finga bato donc ba BBC vision penza ya tata wana alors bato ya combat spirituel ba yebisinga boye non ezaki na contrôle te mais lelo na oyeb sabino o bango ba pesi réponse o pe na leki na leka je pense que bo mona susu asa na olega na télé te asala ba live na wana sala ka biloka bina azuma bato na apesi mama mike ba sala au sala te parce que bato ba conscience na bango et reprocher bango siko donc président Alain Olangi azuma mbama azuna maboko que pour ba dérapage sala maté je pense même pas à axa wana na ba juri goya akoza atera lisusu aleka pour sala ne pas o ni surtout eza pena makama malamu penda te o bana nzambe ba ko sala eza pena passe mingi mama akufi na souci ya ba makambu ya mabele ki église mais tala bino bana bilo bozo sala témoignage à yemo axa lobi na sepelaki te tango legi na ngeni sa balaki isala inga bien te toujours mona donc baso te ya biso ba mona mutema mabesa pena makasi bon bref na mukuse neti bango ba représentant ya combat spirituel ba papo au moins mikolo bazu makambo na maboko bato batutamaki na yete pona te ya bino na expliquer bino ke makambo elekaki même bango ba ta combat spirituel ba yebi yango ba sepe na ngote au moins na combat spirituel moins hypocrisie aux alaté na venir au moins na gi wana opema arsa wana opema je pense que nous aura bien aillé ne batuno so ba profiter nango donc c'est ça moi témoignage na ngai na sala ba téléphone na so mutaka obenga pona ko
siko wana likambo oyo solo na bato ya bango kuna ke bakopemisa ye tout ça nde balobi eza dérapage esalemaki mais sikoyo soki bakopemisa ye c'est vrai mais investigation est-ce que bango bamene investigation parce que bamisusu nde nazoloba boye ndenge obaki bakambo mopao wana bayaki na baréseaux sociaux balobi ke mwana mwasi oyo ya Afrique du Sud ici bakabwanaka déjà na liboso balobaki que ye basalaka ka mariage coutumier donc oyo asali mariage religieux asali mariage civil yango siko bato bazotalanga o nyonso ya bato ya basambelaka est-ce que mariage coutumier mariage religieux mariage civil wapi oza na valeur parce que mwana mwasi wana bayebi ye na mobali oyo soki Kevin bayebi ye na ba parents kuna akendaka ko se présenter kuna donc soki bakovandisa ye est-ce que bako sala tout ba arranger ba tout ba kitisa mwana mwasi wana mutema parce que mwana mwasi wana azolela je crois kayembi na nzembo mwana mwasi wana azolela ti sikoyo est-ce que bakozongisela ye banyongo na ye. Voilà, na répondre boye. Merci d'abord na maman international en Afrique du Sud. Asale moi musalamo makasi ya pour la kisa ndeni ni za problème d'abord nde batumsuba loba comment biso ba congolais toujours côté la baba sud-africaine affaires non. Voilà, femme dans le monde entier a abusé dans le monde entier. Makambo ba l'écart ba 8 millions de morato marchands ba étrangers ba congolais abisoté ba qui pona ko sala biso problème exact pour azani aza mwasi. Bon, pour la question tout ninga ba mariage ça n'est pas coutume ninga yali. Surtout que ba canadien ba vrai canadien to ba te biso to comment ba canadien na vrai non. Ba vrai canadien a aux mwasi ne ba ke na mairie ba sali mariage et sili ba longo wana so ba kende c'est important pour na ba ngeza mairie wana pas enregistrer ma kamne surtout des ali. Na biso na nini mariage coutumier eza penza reconnaître na ba ninga ba papier so ba sala mairie. Moi nani ye Kevin wana na mwasi na ye ba sala mairie donc c'est que les balles ba ngeza considérer. Alors, on va voir les réseaux sociaux, n'engagez pas en baquet dans Goana. Moi, je trouve pas que les Sud-Africains n'aient pas l'eau en boca la bande des ragas. Ce qu'on s'en a en Amérique, qui est en Amérique, qui est déclaré bala on a bien, ce qu'on s'en a plein de bien ma blog bela sala. Les lobes interpellent comme un peu partout. C'est la série, les camarades, les lobes tout basé en gros. Afrique du Sud Nabiso, c'est pas grave pour récupérer Kevin pour foutre bien ça, je pense pas que les réseaux sociaux qui ont aidé. Peut-être Batman retrouverait Kevin wana mais que et ko aider que Kevin na yewana azonga na ndako na yewana ndezali parce que ne babanda ki ndenge pe basuka et puis na yo ki plus loin et ça ka yewana mon côté faut pe mususu na ki so ya simba boyane moko pa bimi kuna que bala ye batika bon batika na kalana lo bangite pourquoi yo bima na temps o netindeza donc ça va compte à rendre quelque part Kevin nous a mobile. Des choses comme ça là au lieu que comme on est dans niveau commis na yebite ba pour basi bino pe bokipate mbo musuba oya aobala na ye na niveau commis akoki na mairie alors que voilà bon moni ba mariage na auto sala ngala lingi suma sauter na lingi divorce OK moi ça relaxation qui a ba problème azala ba mbongo ou bien faire devoir au devoir on s'y place c'est tout mais ici li entre temps na moni pe Kevin côté o asala wana na kota on a te poste na moni côté ya obemi na côté. So na moni bata obemi na ko baleki balobi ka zoki mbongo chasse bibi congolais totambo tozana ba mention belé $800,000 obemi na ko pesa en facile bo était pas Kevin ayebi azata la société mokote ayebi ata famille na été obemi na ko za 800,000 na ba makambo ezoleka na Congo ba mbongo ba yiba wana je pense pas na moni ba kempe trop na po ba sala pi ba kitisa pena Kevin mutuna se. Mais le problème est simple. Non, ça, na pesi pour côté nini. Bato ba finga ki basi apoto. Est-ce que comme place wana, ils ont raison moto finga basi apoto, ba otemela non. Moi si faut défendre cause ya moi si et puis cause ngo c'est ça brenda réel net salami. Il faut à côté là mais na ko ngala ko le katena TV na finga basi apoto ba kina kayu na malili. Et puis basa poto ba makasi to ka sa bala basa excessa ba makasi kolega poto mais c'est faux basa poto ba maratonga ke kayu azonga sali bilia bana asali lio papa biloko na poko pe makamuzo comprendre naza na respect mingi ya basi
nako le kateke ba sa poto ba kaka lo ko sel ezate non eza dossier zo sa bango passé pour la nini atiki mwasi kotoyo aka escroquer koto yango moni ba sa poto ba telemi mingi ba lo bango alors pour na ya on a vu pour na histoire ici là nous t'as aussi ça les ana Kevin voilà Kevin ndenge so ba obenge Kevin so Kevin akei na mairie so ki na Afrique du Sud kuna ole avant na Brazza na moni ba nde ba lo ba na lingi pe no chana na mutute so aza na Brazza ake na Brazza et en Afrique du Sud asisi makamwal mais yeba ba sud africain bango ba ezala jeté na moga la bango kuna parce que bango ba port ya ba arme et ça deux fois té à cause ça le père na tout monde a ba vidéo ezali ba génocide tout monde nde ba ko kata ba machine est-ce que Kevin wa ko zonga su na mboka na pour ça là asala loko ya osala et comme de moi passé ce qui Kevin eba que il y a pas relation donc na bilo bususu et ça et d'accord ce qui Kevin les na réseaux sociaux parce que moi ça n'a pas ce témoignage toi qui a Kevin te ako le ka lobby moi ça lobby est un mensonge ba kuti ba ombalé ba répondre ba mamoisa kuna na Afrique du Sud ba tout ça ceux qui a linga le ka ba réseau o ba mambe le ki ndeko pe Marilo Razali bien yo sali a le ki a bengi bo sololi a pesi version de fait na o le vanda avant de avant non de avant di calme conscience na ye ils ont reproché à sali mais axa il o sali isa ya bana nzambe te po na yoki comme ba artiste musicien musu ba bima e makamse leka na yoki peneza malamu te orgueil eza malamu te mbongo wana eza mbongo bandiminde sala isala ka église ezala po ba passer ba lela ka so ba église ezala te ba lela alors mamo langi na papa la mbongo wana ba komba sala na compagnie mote compagnie ba sala ka wana ba meka ko sangsa ba na débit nzamba komi ko aider bango ba dimo franc de ba le ba koma so ba millionnaire so wherever ba sala ngo c'est l'église. Alors, bah, on dit un bon église, il faut respecter, bah, toi, appeler ça un bon église. Et ça, c'est qu'il faut, bon, les Catalans, au monde de Bilo, bah, c'est un tel. Donc, bah, dépense, il y a sali, bah, tel, bah, ni, na mariage, à sali. Il y a que c'est bon, il y a, ce que ça, docteur, on est balobé. À cause ça, docteur, à cause ça, bah, dépense, il y a un bon ébélé, on a, bah, mariage, entre parenthèses. Donc, il faut respecter au moins, bateau, bah, il y a, ça va 10 mots, bah, bénir, na musala sala pour la contribution moi on appelle ça pour l'église et que nous moi liboso au l'église a combien que liboso tout le monde a déjà partage à monde déjà je pense pas que 3 à 4 ans église en est sur la vie les to comment peut ça ba maman ba longwa ba tato ba longwa to comment peut ça raison parce que tout le monde a que des ordres déjà na famille donc famille yo moko ya yemoko papa la na maman langi pourquoi ka bango bana na bango faut pas comment va passer papa ya mikolo ba sambela wana église a combat ba onction Guillaume langue auction nazana. So ka une auction azonga no tawa afungu l'église ne tondima. Afungule ngo munene ba ni ko prier ba ni tondima bango. Pourquoi au deme la babloka ya oh maman tika et puis maman qui ba problème ba souci belé aki akufi le boyo que la tante ma pauvre maman na mawa tala ba débat ba osala. Donc bref ngai so ki na ko témoigner que ma bateau nyo so ba beta me ba kuna so na ba autorité ya ba représenter église ya combat. Donc, je sais salamagi banque ça. Je sais pas si on regarde la télé pour voir le bango parce que moni ba choc au bazui na live na ba omo ya prière d'abord ba to akota ki ba koti si ba photo wana ba sali na ba sali nyo surtout wana ba consommer nyo so wana. Je pense que so bo l'anime ba prédication mikolo bo mon ezo changer maman selon ba on est tout cela qui mais vous rappelez bien l'avenir parce que ça problème maman na yebite so ba le cas na télé pour pas s'excuser dans mbeleki mais je pense que pende na solo na bango et vous allez bien parce que bana nzamba ba tout ami mingi na o bana na bino ba wuti na bango na mokili ba na on église bref lo na ina bon siko nini siko pona wana opesi pona makambo papa balobi siko conseil nini opesa moi ça Afrique du Sud pour maman international a interpréter les kasi on a bien moi ça Afrique du Sud il y a au dilé na Kevin puis yo aussi moi ça fait ici on dit na axa axa yebi était ce qui yebi pas yebi axa te ya ko dile na mbaye na so ki ke atiki ba nyongo Kevin azoyoka azara so azara ba azana ba mbongo na bango ya za docteur moi si pas ya za pe docteur ba o sangsa ba mbongo ba yebi sende ni ba o futango moi je pense pas na moni ba ko go fan mi to cotiser mbongo pona nego na misa futa et talibi surani eza love ya kalo loko love mutumo na babala kuna ba boye ala siko to cotiser la ne to pesa pas futa ndako mais to ba no cotiser ba tunyoso o mabala combien zo kufa na ba je kako moko o ya Kevin soki le sogo ane sala et ça me peut belé bo to ba na cotiser ngona o mutumo ba boye kuna mbaile na ndenge ne ba somenda ko futa te
to sanctionner mbongo oh na Dubai kuna baboya na mbai to futi mbongo ata yo mbongo siko fo basani do aluka mobile ne bafuta banyongo na mo basalaki na bango bambale soki mutakufa ki peut-être oyoka mwa mawa akufi ya ba to sanctionner mbongo po azata tikali mais muto aswaki banyongo mbongo wana ndako wana o baza soki ba docteur ba mbale Kevin wana azalit Kevin azalit so alingi aye na Congo afundi na Congo so alingi peut-être aider na nengwa to yebi moi ba to ba police be juge mi bale mi sa to yebi to ko pese ba référence porter plainte mukolo kitala Congo bo sambi na ye afuti ola resili so to cotiser là par exemple 100 000 je pense pas qu'il ndako na 100 000 lobi au lukasus so ka bali mobile so lobi siko na ndako wala so lobi so to zawa. Parce qu'après ça, les choses... Mais les choses, ça la vie après. Moi, je suis soit congolais à Zakuna. Il y a un so baboya bango na mibali to bana cotiser là ko bana na biso pe ba congolais ba kuna. Bref, yango wa. Wana za point de vue na ngezo ko engager ngamoko. Na lobite ke ba tunyo so baza. Mais respect wa finga ki basi apoto basangelo ko sala ba nini en tout cas soki apo mutanga na Afrique du Sud na yoga ya lobby. Abia dans Afrique du Sud. Soko yebi passe ya vie ya poto ya mbongo ya passe net ba Canada ou Ivereza. Je pense pas ndeko afinga ki basi ya poto akolo ba ki bazangi loka osala yango bazokota makambo bazo sala bo. Je pense pas moi ça na koza ne loko wana. Mobile ya za moi mobile. Mobile voilà. Na je pense pas ka kolo ba mukola ko ya poto. A mona réalité mais poto mona pe belé ba ke ba bengise kuna ya akumolila moi ça ba no ça musala avant na komika boye 2 mois na bandika yi. Oui yo linga osela combien de mois po bana mukisala. Parce que moi ça c'est le bas dépense à bengisi yo asombe lo tikai akoti banyo so ye bana musala mobile aso lela ce que yo mobile ofani na Afrique du Sud da epi kayo sala raté au fin basa poto moi na sala nga pasi mususo ko bino na poto kuna bosugo la bibembe neti na Canada pose wa kayo osugo la certificat ozo il faut que classe 2 ans ngana fa na Canada plus de dizaines d'années na mona noir te place bosugo la bibembe. Parce que ça ba classe ba kota ça ba licence ba na ngo ezo permettre te tant susu yemo wakuto kota place ate mais kena na Congo kuna to sala place to sugula ba bibembe bon to boy pete za kai to sugula ba sadi na ba na Congo na ba hotel mine sate ba Congo ba sala na hotel mine ba sugula ba sadi déjà ma bekaka non faut pas minimiser musala mutu quand même congolais au moins mutu ofingo na Congo au moins penda ke oya okufa ne lobby mais aotala yo afinga lobi sugula bibembe. Moi je pense pas que na sukola bibembe kendo otana ba Western Union na Congo kuna c'est nous bata bibembe wana kendo otala na ba soki ba ni musu batinda mbongo bato ka ba sukola basani bo finga wana soki peto pesi ba mbongo wana te ba baro ya ba onyo se tandami na ba banzela kuna omona pe yango yozala plainte yozala vide donc faut boza na respect quand même na bato baza ko sala to kombiso to contribuer à l'économie ya mboka na Congo ba fonctionnaire ba futi bango te ba policier ba futi biso to moi ba oncle ba policier bozu bo tindeli 20 à jouer aller mais yo le bezo finga moto tu vois bon siko donc poto clôturer voilà pour comme parce que na suka po pesi ya ba mituna oyo na tunio bon siko okoti la ngamo nzembo na quand même batu pe basengela nga jour wana on a ça qui émission bayoka quand même ndeko mwasi na pale ayembi moi koti studio bandeko yango sikoyo yo pona ti mwasa comme na niveau kota studio wana ezali kaka dépression to ezani stress eza stress ndezo bandeko na biso wana so koti studio tala bino osakana na kobo ya mwasi na mbali bavandi puis tala ba baza presque même âge sotali ta mwana nazoyemba za mwana mukete soko mobali bazaki ba projet na bango pour eke brisque ke mara moko c'est normal face à la banzembo azoyemba wana ba nini tout ça et ça babio te so a comité na niveau ko yemba banzembo bongo ezali seke batu ba même ko za derrière ezo ko pousser ye akende ko tana ba studio pour kaka est-ce que kaka pona bolingo mutako koma tina niveau ya bimisela mobali nzembo ndenge wana mais ezala te eza stress salié il faut ça awosala yekuta sali nzembo pamba tumona bat mususu omone na barabara ta mona mkazo leka a expliquer tala na mobile na ngai wana boyinga ta eza ba mutu na mtana ndenge a maîtriser la stress na ye ya nzoto ndezali asolangi soki asaza mutu asambela so pena sambela ya solo pena afuka mana sa sambela
je pense qu'il faut aller canano na télé ou bien église na télé toute une église na bango na cher wana asenga pardon na kinano na lesogo wana te lesogo nazo comprendre stress na ye o bato baké bino ba congolais bozanga eloko sala oui tozanga eloko sala mais la télévision en actualité so actualité zate bino mo bolba kuna to s'abonner te pour eloko ezaka so actualité zali to goya nango to exposer bino no voilà netinga na sali na bengi na ba autorité ya ya combat spirituel na yeba soki ba yebi likambwana ba yebi yango bazo travailler sur yango mais ba yebi singa aller na ba jour venir tala au mona et go changer alors pour changer bien axe ndinga za yemba za ko teya ya ndamu ya guta wana l'église pese belete l'église est belé ya combat zaka ya kino wana te batinde na combat kalemi ya kalemi voilà soka dans les sogo soka penal nani Kevin wana lingie baki noté ya combat to na loja na combat spirituel ya loja tondi mababo bosala nzambe voilà ba yebi ba sambela ba yebi ke ba chéri ba sawana o kuti ya axe to mone bon ya gi so ba victime wa gi ya sali na nini kuna to yebi yango parce que ba te belé ba yebi gi ninga zala ozuita na ne na komi na ngwana oleki na nino chaka batu yu na nini boza ba jalo atuka mamolangi po hermoso mamolangi so azaiki mama yo kasi bemba ini so mabali po mamolangi azaite a permettre ba bala mi balo bazana bango soki mamolangi azaki ye aksana linga bala ta Kevin yo kasi Kevin wana mi ba nani soki aksa wana mi bali ba bimira ke belete aoya bo mamolangi ayiba ki habite oyo azabi ma ba benga ba nani ba état d'Ambikambe ba païen abenga ba païen ote ayebaki voilà tanga ki taba catastrophe comme ça donc et puis ça ba calma qui était olinga mona ba tapage action na ça parce que azoke na ona musunis donc c'est un peu ça donc c'est ça émission tolinga to lobela yango wana pona ko to ndenge Alain Kindeki alobi abengaki pona bato bele batutisama ki mabaku na ngana oloba mwa keke après na pesio pona idée na msusu asuka na olobaka que bana nyonso oya ba pasteur bo tala ngai bo respecter ba vision ba papa na bino boya ko bebisa ba vision te parce que ndenge za bo église a combat spirituel wa ndenge na lobaki na be mission elekaki to yebi yango bazaka baba rigueur na bango moko boye jamais au moment buzoba ya makasi o batu bamoni yango moni ndenge na lobaki soki oya makamba mariage aska epeli boye c'est parce que bokende na réseaux sociaux bino moko mutu bochaki yango na réseaux sociaux alors batu ya réseaux sociaux bazali bazwi yango pe basali nini ba bimisi yango bien ba aider bino parce que merci Marie-Laure musaki toko yango moni ebimi parce que biso to vandi ndala Kindeki abibe to vivre en information na o ezoleka nde biso to ya soki eza yango te to koya te alors bino monde bo exposer ki yango moni ekomi na niveau oyo yande ko na biso mwana na biso bébé na biso Enis bomona ki yango sala ki eloko boy te aboti na bébé na ku bat bazo féliciter soko tali ba commenter ka félicitations bat bazo era balaki batutu ba sepelaki babika nzamba asali grâce parce que azaki na ba choc biso tuto yebaki mais batu ba toucher été net oyo soki batu ba ko toucher boye o epeli moto c'est parce que yo moko ndeko mwasi obimaki na réseaux sociaux osali babiloko na yo ozolakisa ba nuit de noces na yo bokei babiloko wana tu alors batu batali babi mobile batu ndo moni batu bayaki na yango nazolo baboye bana nyonso ba pasteur il faut se comporter ndenge ba papa na bino bazaki na ba vision soki bozo bima na ba vision kaka bandimi na bino oyo papa bateyaki bakoya kaka na ba enseignement wana o ba parents bateyaki bayeli bino ngo na mesa bino mo bomoi na ba réseau te ba komi koloba nini tozali na posa bobi kongola za makambo atika likambo te na yebite so kongola za ndeni donc ba komi même tina niveau ya kosenga yo dra ke baza na posa ba mona dra soki réellement au kweyisama tozaka vierge au moins ke bo déborder soki ba kongola ba komi kosenga na dra na ba réseaux sociaux yela biso dra na makila poto ndima kwa servante de Dieu au moins ke bino moko mutu bomi bebisi alors pona kende musika te
bozongisa ba vision ba parents na bino pona bo tout ça batuma ba coûter soki omoni ke okokoka te ndenge toloba bo na teki na commentaire na nga na profil na nga année 2021 oyo soki eloko oyo okoka ko contrôler yango te ndima ke munga eloko na kosala ngote pourquoi eloko nga kosala te foka nazaka place wana soki na kokate naza nga prophétesse te yango nini yango na ya ko prophétiser ya lokuta yango moni ba degezo kota soki na yebi ke poste o ba pesi ngai na kokoka ko gérer ngote na loba te nga na kokate bo tia mutu mususu comme ça soko ke kozwa formation ozu formation parce que il y a des gens au bazali nde nazolo baboye basambela na kombana bazasu ki asambela pesio prophétie atio loboko bobiki bazali o bazapenja plonger. Alors pourquoi est-ce qu'il faut pas tchabat oyo ba moni na ba passi pour le ministère te to boyite boza ban eza fondation ndenge Alain Kindeki alobi eza fondation mais boyebake na kati fondation il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens au ba gênant na ndenga ko sarante pour ba église telema partout. Je ne pense pas que bat babando kende ko implanter ba église na ba Cameroun ba église na ba mboke belé bino bozalaki batu ba nyokwama. Alors bobe sa vision te vanda pona nga no senga kutu ndenge ba lobi ke tokomona susu te ovandi na yo parce que eloko esali dégâts ya osarana te pona tout ça batuma bakute vanda botika ndeko na bino oyo azana e poser très bien là ndeko Alain asala musala boya te pona ko bebisa elo na kolo bango bana ba pasteur nyos bozotalanga botika ba délire parce que babiloko obino ba papa bateya kibino bandimi wana oboteya ki bazaki na ba âge ba 2 ans lelo ba msusu bakona ba 25 ans ba msusu bakomi na ba 30 ans ba yoki ba enseignement wana alors bino bokoya po bo dévier ba omba ozongisa bino na nzela nanu bomona te elo bino mo bosali église osali mais bandimi babengani bino to mona ngo ba bandimi babengani pasteur bakangi porte église to mona awa église a pasteur yemo bandimi bakangi ba biso se comporter bien te babengana yi bakangi mutu mususu akoma côté ya. Alors il faut beau raisonner beaucoup misa nzambe ke makambo ebimi babimisi ndeko wana na poisa makambo na ye beaucoup misa nzambe parce que ingoza la catastrophe conseil ni no pesa batu nyonso oyo basambelaka na bana ba pasteur pona ba comportement. Oui na moni ba maman merci ming ba maman belé ba puye ide na ngai conseil na pesa d'abord vona ke na conseil na bato to solo na bango ya combat spirituel na respecter la parole na bino mais boyebi ngana za makasi na mambo ya investigation neto obi mikolo tout boyebi ndeni bo sala ababa ndote ya te deti giolanga zo te la nini na openza na grand boule penza giolanga zo te la nini neti pena na grand boule donc soki bo respecter maloba na bino ngana za makasi na bloga na go tia mutu penza na kamera wana mkoka ba aksa wana bio gi wana ba mekika kotea bout tout de suite to zongi ce soir bien voilà basi ba l'excès biso payen kuna ba doter ya bato bon yami balé na ina loba pona ndeko na biso les sogo wana ezoko engagé ngana lobi ba sere biso pe ba congolaise ba boya bango pe trop batika ba 5 7 bana to chaba 1 euro te $1 te pona ezoko engagé nga wa monika ko aider les sogo wana futa ba nyongo keva kufite ya zali a cotiser à la libre na lobité ke bosa ngala bi ngai na kosala ngo te na ko cotizaka ya na kosala ya ngo te parce que keve oyo ba ko porter so ka lobi ba aider peut-être na justice qui est à luka keve pas donc c'est le mot tous à la mois 2 3 bateau to ko toucher ba ke na justice ba aider ba sali asali ba aider pour na osala oyo asali wana donc pour la contribution moi je trouve maman international idée na eza kitoko makasi mingi mais Kevin Azali alo bande peut-être que to aider to kangele Kevin to yelene ya Etienne Tshisekedi de aloba bo kangela ngai ligoté na brasande ba alo basanto ko luka ba parti ba kangele bisoye ba tiena avion ba ke ba tikeli les sogo bo mutu da luka ye afuta ba nyonga banda kuna ba o bazwaki parce que ça dit projet ba o mibale
Alors, dans ce projet, si tu au foot, aux Sud-Africains, les parents nous bazali, au Tekina, nous aux ici, au biozongi, par rapport à peut-être à Kawan des ébélés, à Bara, 7, 5, à Tikali, pour aider, à Zate, mais au hasard, la bonne fois, à aider famille Wana. Donc, c'est un peu ça. Bana Nzambo Batsutamaki, en tout cas, Bo Limbisa, ou Salamaki, je pense que Aksa, Ayoki, Basakanana peuple était. Peuple mokozi soki peuple abe moni na landi ba tebe ba femme wana mona yo quelque chose ba émission ba ningi bande musu ba sale ba bi ba okene comme davi soki peuple abe alando ti na suka ba aussi sa carrière na yo donc ba aussi sa carrière na yo donc tia na se yo zo le ka zo sa ba vidéo na ba ngo pe ba zo pesa ba susu rage ya sa vidéo mona ba community na vie privée ba komo bisu na blo no akala c'est le moment de ba mikolo ba vandisio vanda au pour yo kasake ba peuple ba gagner te mi respecter ndé tiana c'est pour ce mamba danger comme bima na yo moko e comme na nzela otambola bo eza pena malamu te donc c'est un peu ça bato balandi biso soki ba tout amina lo mais à point de vue na pesi bino révélation quand même il y a ba autorité ba représenter église combat spirituel ba aussi ba chose à même papa le olangi na respectaka yo mingi je pense que makambo siko ya mwana zwa na mwana so mwana zo ke bien te bozo ba par ezali azwa moi soki 2000 na ye dollar par mois avant da bato bateya ka bamo batala kutu mbongo na bazate parce que aucune église wana bato ba nyoko maka ba ngi ba yaka makolo akoti meke otala axe kara tambola ngo tala même botel osala ba tapage na ye mais ba papo ba nyoko comme église wana au monde tam sur voiture les athées je pense qu'aller aux jeune papa combat spirituel ils ont rénové papa n'a plus pas bien pour pas sembler bien mboke kende bien c'est ça voilà t'as la émission comme aussi la vite fait maman moi qui n'a été na papa ba passer ba uta poto la pesa pays à na Canada ba qui n'a été na Kisangani kuna so ba tei ba ye na Kinshasa net mère maman zane mutabachacho ba koti na bar azuma yebili solo azimulanga masanga achena kopo na bar moko mi bale kuite ye mama bosa ngana mama passer ye wana na piste kaka boy donc ba danso ebi mikolo bataki sangani pende bateka bambisi ba ye na Kishasa ba bar na bope okotaka batala boy mama uta ko chaba maboku na kisangani kuna azo kata dance na kati nini masanga na boko chapo na publicité atoni siver na ngo kuite sebeti azo ba sute ke bandima za une église po ba za rebele moye ba o mondimité oni atal ba su ba vidéo bazongisi na Kisangani jour baba kende bo balaxi maman pasteur ozomona do bandimba comme vena monde virtuel comme très dangereux voilà na souci wa donc c'est ça ndenge avec ndeke alobi baba so tozwaka yango wana donc bat o batali biso nzamba pambola bino nyonso ngana bakana aksa mama zongela vision oyo ya combat spirituel ndenge bandeko no balobi bandeko msusu ba JCC ba msusu peto sola ina bango pona ligne kozwa tembele belete bandeko msusu peto sola ki balobi que jamais ba ko tolérer eloko wana batu msusu bazaki contenté mais ba o ba fanatique nde omoni bango ba yaki ko bima na ba réseaux sociaux alors soki olingi babani si tu veux sauver un village ne deviens pas le fou du roi ba o nyonso wana bazali ba fanatique église de Dieu ezali place ya masekité biso tout oloba toza parfaité mais na kozo avantique te na ke na cher na ke sa ba bêtise note oya kufa pamba po yango eboma malembe ozo telma na cher ozo sa ba vanti lobi okaka ulala ki okei donc nzambe basarana na ete to sala na biso ba vantir na sena vantir na ngai awa esili mena liboso a cher non cher eza sacré. Alors bino beauté ya biso bo respecter makampo yo beauté yaka ezala te ke bokomi kopona ona te ki kaka po bandimi bayo kamenga na osala ngote nde ba misuba lobake na te me yo kolanda o te wana ezala te parce que Jésus Christ a baito za ba imitateur na ye donc to imiter ye donc ezate to koma ko dévier babilo mususu donc c'est ça eloko ona koloba parce que o esalemi ndenge aleki ndeki alobi ezali parce que bobimaki na ba réseau bokomi ko défier yango moni ba mama nyonso ya poto batomboki na pesi batu nyonso mbote o bazotala biso ba mama nyonso ya poto
mbote respect na basi ya poto, respect na biso basi ya poto to betaka kayu to bima ba 5h papa na Afrique singa fona répondre au pe biso ana poto to bima ba 5h to ke kayu ngana na Canada awa ba jour mususu omono zo bima boye ba moins 25 degrés biso na Canada ba moins 30 koma ko lati lokola ba posanya moke musala mais yo zo manqué biso basa poto respect que toi ne loko sala te ya on to kota kota papa na robeli kambu au jour ana au moins biloko biso to sala ba émission oyo ezali ba show na biso ba congolais ndenge ba américain ba salaka ba américain so ki okuta ba show belé zali okuta ba Jerry Springer OK kuna ba français ba ça va totalango les amours ba bilo ba show na bango OK ça commence aujourd'hui biso sko ba show na biso yango booster OK les news des stars OK kuna maman international donc OK ba show na biso eza ebele ba sous les ba et ba show na biso. Donc ezo aider pe batu ba découvrir parce que ceux qui ba biloko ezali kité tonga to bandeni ke makambo ezali donc tika ko finga basi ya poto respect na basi ya poto parce que tokoya ko sala ba 10 émissions pour rien poto lembate biso to na ba méga toza na biso ba wifi awa na ba ndaku donc ba méga illimité donc c'est ça papa respect na ba maman poto ba maman poto tunzamba pambola bino biso to betaka ba kayu OK kayu oyo lambi o salim sala kuna toza makasi ya osaranate et puis moi ça poto so tellement bima ke kayu em so sengane pe mbali mbongo te toi te bato ba mandi anto landaka mbongo mibali tout ça là wa pa na compte na yo moko zomona donc c'est ça il faut pas respecter basi ya poto toi na eloko akosala ezate ke toza na eloko osala te c'est ça lo na koloba yangwana Zamba pambola batutu o batali biso na moni maman Cécile Vézi awa mbote na yo kuna maman Cécile Vézi na moni ndeko la blonde métallisée merci en tout cas merci maman la blonde métallisée na moni bande belé et belé bazali awa ça me pas pambola bino donc c'est ça nzamba pambola batutu batali biso tokutani mbala sima na émission oyo ekoya bozala na calme. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Vous avez posé vos pères de foi na bino te pona ba makambo ya batu mususu. C'est ça là on a kolo ba yangwana ezaki ngai Jili po ya lama Alain Kindeki Toronto Canada. Télé 24 Live, votre réseau d'information.